Bonjour les filles, hello girls, Mboteba maman, Mboteba yaya, Mboteba nzel. J'espère que vous allez bien, c'est Mouna et bienvenue sur votre chaîne de divertissement. Une chaîne où on raconte des histoires diverses. Alors cette histoire aujourd'hui sera racontée en Lingala. Ba maman nanga, ba maman à Poto, ba maman à Paris. J'espère que vous allez bien. Mouna Pesibino Bambote, cette histoire est racontée en Lingala. Alors on est là, pas pour tout juger. Nazo beta lisolo l'intégralité nango. Po ete ya pe epesa pe bato baza na situation oyo ndeko ya mobali ayebisi nga na beta nzambe moto achangeaka motema. En tout cas voilà histoire ya lelo ezali ndeko moko mobali abenga aza mobali na kine, azalaki na kine abota mwana na mwasi mwana yango aboti aza mwana mwasi na ye na mama mwana libala ezalaka te, mais eza kikopinage, kikopin copine. Ye azalaki kosala tu abunda na vie mpo aya na mboka ya poto kolongwa na kine. Aye na kine, atiki kine na mwana na ye ya mwasi na mwasi na ye aye poto bambonga mike mike, soki aza nango azosunga famille na ye kuna na kati ya kine. Ndeko ya mobali ayebisi nga na sillonné un peu États-Unis, na sillonné Londres, na sillonné Canada, na sillonné Espagne, Allemagne, Paris, mais na trouvaki mpenza reconfort na Belgique. Je trouvais que c'était assez facile pour nanga makambo nyonso epesamaki, mais epesami na ndenge nini. Entourage esika azalaki na yango esika kuti bato bandeko communauté congolaise asungi ye, mais na kosunga wana akutani mpe na entourage mosusu. Na entourage mosusu wana bayebisi ye awa eza lola oyo eza bela Belgique eza lola, soki olingi oréussir, soki olingi boye, soki olingi boye tala baavantage eza awa, tala inconvénient eza awa boye na boye. Donc atombe un peu na milieu moko baninga bazalaka un peu bachange na bango baide quoi. Ye mpe na kati kaka ya kose cherche ndenge abeteli nga lisolo akomi na ye donc akomi na ye mutu abimaka ne susu na bana basi te, abimaka ne sikoyo kaka na bana mibali. Voilà pour dire les choses, j'espère que vous comprendre. Donc ndeko ya mobali achange na ye côté, akoma na ye kaka kozala sikoyo na mibali. Ye aza mobali abimaka mpe na baninga na ye mibali, donc baza mwasi basi na ye sikoyo baza su basi te ya sexe féminin, bakoma basi na sexe masculine. Voilà, sexe masculin. Voilà ce que j'espère que vous comprendre. Donc ndeko ya mobali ayebisi nga na parcours na ye donc akomi na ye achange na ye côté, achange côté ye azomona yango bien, amoni univers mosusu asepeli. Donc voilà, azwi bambongo makambo nyonso azwi sikoyo ye bambongo nyonso azozwa na bacircuit na ye na entourage na ye. Akutana na mobali alingi ye, mobali atie na ndako, mobali yango aza na mbongo, ye mobali babali ye mpe donc abali mobali. Voilà, abali mobali donc makambo ya kitoko, donc akomi na bamoyen, je vous dis pas possible. Sikoyo biloko nyonso soki azwi mpo atinda na bafamille na ye ya mwasi esimbaka te, atinda boye esimbi te, atinda mbongo mpona mwana classe, mwana aeshue, atinda boye mpona mwasi boye na boye, amontaki affaire moko asalaki mpo atonga mwa babien na ye kuna na kine, atinda boye entrepôt eziki kaka bachose négative, ndeko ya mobali ayebisi nga. Mais sikoyo baninga mosusu bayebisi ta mosusu esika oza eza ta mosusu enzela na yo te, que faire? Meka nano komitalela yo moko, meka nano komiteya yo moko otala kuna otiki mwasi na bana na mwana awa susu yo okomi mpe mwasi ya libala, mobali ya libala toloba. Donc ndeko ya mobali ayebisi nga avandi na relation na mobali bambula bambongo nyonso azwa, atinda yango kuna kine esimbaka kaka te, atinda kuna na kine esimbaka kaka te. Sikoyo mokolo mosusu azotambola na ye na nzela na ye ya parcours, amoni bato bapesaka baprospectus, baflyer wana babengaka baflyers. Azwi flyers wana ezalaki na liloba ya baeglise ya réveil, baeglise de réveil oyo lelo thème yango ezalaki
Dieu va révéler. Donc, abina kanga prospectus sango ti lelo, Dieu va révéler. Atiaka neka te bon, azio nga tiongo na poche. Comme ce ka al décida la mkanaton ake église. Kokota ake église. Ayebi nga muna, mutu msusu donc naebe nanga mutu te kuna na église. Donc pour dire que nzamba salak. Atoza ki soki assassin, atoza ki soki mutu mabe, soki lelo, soki nzamba bengi yo po salela ye, soki nzamba bengi yo po oza elu na ye, atozala ki soki ndenge nini, atozala ki ndenge nini, soki eza tour na yo, alobi mkola tche makolo na se, aoki ba frisson na nzoto, avandi makambo nyonso pasteur aza koloba na ye. On dirait ezaki nzambe mtakiti po aloba à travers ce pasteur nyonso. Oh boye na boye, awa bato misusu bachangea quand, bato misusu boye na boye, muta leli ye moko asopani na mabele, ye moko alobi azwi ye moko délivrance, azwi makambo nyonso, jour wana accepté pe Yesu Christ sauveur na ye na vie, asengi pardon. Donc ye moko atatoli a témoigner, nga naza boye, avanda na ndoka libala, na mobali nanga, mobali abalanga, donc na vivre na mobali asalelanga nyonso, boye na boye siko ba mbongo nanga nazwaka, kuna na tchara na kin, pona avancer esimbaka te. Azui délivrance totale. Ndeko ya mobali akomaki vraiment na ba tendance ya mwasi quoi, comme na ba tendance à mwasi, boye na boye, ayebisi nga soko ya lambi Yesu pona ya solo, nzambe a transformera makambo. Donc message ezali message pona bato baza na situation nyonso, ata situation eza mabe, ata situation o bato ata bako juger, po mutako juger, mais Yesu alobi personne ne juge, seul ye ako juger. Donc message se s'adresser na bino tom sous besoin na situation pasi, boye baka nzambe soka koti na vie na yo ako transformer. Voilà ndeka mobala benga kinga pesinga message, ye mobali alobi nakomi transformé na lona boma libala, ayebisinga boma libala, alingi susu te, asenga ba pardon na minute oyo, alobi nanga soki nzamba pamboli yo, mapamboli nyonso ekozala. Na minute ayebisinga na déménager, avant d'asu na Belgique te, akomovanda na Suisse. Bozoyoka, po ye alobi asionaki bamboka wana, mais na mboka wana avoyagaki na Suisse te. Na minute oyo adéménagea, akoma na Suisse, donc na Genève précisément, azosala ba démarche pa bengisa mwasi na ye, na mwana na ye, et puis ayebisinga azwi musala nga azwi ezofuta nango ebele te, makamwe na kipe azosunga bandeko na ye, azosunga mwasi na ye, na kipe azotia de côté, azobengisa kaka mutu moko te, na mwasi na mwana. Donc ayebisinga muna, donc teya lisolo miracle ya nzambe eza. Donc ye nzambe a changé, azalaki mobali aobima na mobali, mais nzambe a changé na nzela na ye. Tant mosusu lelo boza na situation mpasi, lelo boza jugé par bato, lelo boza mal vu, mais mukolo ekozala un jour okokoma na nzela moko, nzela ngo nzambe mutu akochanger bino, kaka bato wana bazaki kotonga bino, bango babetela bino maboko, bantu baoloba a changé, yango wana ayebisinga atineli nga bafoto na ye avant après, même nga na kame nga kutu na ozoome, nabi ya solo alobi nazalaki boye, atindeli nga bafoto na ye ntango azalaki na kine, azalaki mobali, atindeli nga bafoto na période na ye, na parcours na ye, on voit vraiment il y a un changement vraiment quoi. Franchement, j'ai pas voulu lui dire, mais je dis non, na qui choqué, parce que un réel changement, atindeli sko bafoto na ye actuel. Kota yebsinga benga ya cha vidéo nga kutu début na bangi na lobi na bangi, tu sais des fois ils sortent tellement ozoyoka na bangi comme ils occupé moi le soir na lobi te to sur la carnani habité problème te voilà na moni. Donc il y a vraiment avant, au milieu et maintenant penza na komisi nzambe. Merci mon Dieu pour na yo ndeko na histoire betelinga eza témoignage pour esunga pe bao basa na situation pasi bae bango demain il y a un autre jour. Na histoire à moi mbali yo azalaki mobali akomaki na
kozala pe na baninga na ye mibali. Nzambe akoti na vie na ye, nzambe aguérir ye, ye moko areconnaître bapéché na ye, azongi normal. Là, na mwasi na ye na bana ne bazoya na mboka Suisse, basinstalle bakoma famille moko, e nzambe asunga mpenza ce couple. Merci na yo ndeka mobali na ndenge opeseli nga message, merci na yo oyebisi nga to se tenir au courant. Vraiment merci, j'espère que makambo nyonso ekende bien, mwasi na mwana bakoya na mboka Suisse, bo s'installer bien. En tout cas, merci pour l'histoire nao. J'espère que koédifier et nandimi koédifier ba ope baza na situation apasi. Toutes sortes de situations boye bango issue eza. Soki ondimi que nzamba kosala, soki ondimi que oko réussir na vie nao. En tout cas, merci pour ce témoignage. Merci à ce frère de m'avoir confié son histoire. C'est une histoire très sensible. C'est une histoire très douloureuse aussi parce que cette personne, en fait, était arrivée dans une situation, on lui avait proposé des options et il ne voyait pas l'issue. Donc, il a accepté cette situation pour pouvoir aider sa famille. En fait, en un mot, c'est ça, parce que cette personne n'était pas comme ça naturellement. Cette personne était obligée de changer son être pour pouvoir être au service de sa famille. Et voilà ce qui s'est passé, comme je vous ai dit précédemment dans la vidéo. Et cette personne, après avoir reçu Saint-Esprit, le Saint-Esprit dans son cœur, après avoir reçu une confirmation, après avoir reçu un appel de Dieu Tout-Puissant, Dieu lui a montré que en fait, il est pas né pour faire ça. Voilà, il est né pour être un papa, pour être un père de famille, pour élever sa famille. Voilà, il est revenu à ce qui était écrit pour lui, quoi. En tout cas, je vous dis plein de bonnes choses à vous, plein de courage, mon frère. Nzamba batelao, na baninga nyonso pe, baza peut-être na ba situation pas si. Bozala na kimia, nzambe akosala. Bino boche effort na bino, nzambe pa akosala. Et bomona, soki muta telemi asali effort na ye, nzambe aobaki sa puissance na ye et ko se manifester. Franchement, je vous dis à bientôt dans une prochaine histoire. C'était Mouna sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood. Je vous dis à bientôt.